sa Congo Brazzaville na yebike boza déjà ebele liboso ba poste télévision amino pona kolanda magazine bonda ekolo et pesa kabino ba information d'actualité ya solo pe ya kitoko et kamba makana ye moko DG valable Alain Diwa. Tofongoli basongo na biso ya mukolo lelo na élément oyo Félix Antoine Tshisekedi akutana ki bongo na président Joao Lourenço pona kosona likambo oyo etali koya ya ba soldat angolais na est ya République démocratique du Congo. Image pe commentaire. Ezalaki lors ya rencontre moko ya évaluation ya processus de paix ya pacification ya partie est ya République démocratique du Congo oyo ekoma théâtre ya affrontement entre armée congolaise na ba rebelle ya M23 oyo baza appuyé na armée rwandaise na bokuta na bango entre président Félix Tshisekedi et le président Joao Lourenço, président Angola, basolola ki mingi pona koluka ndenge nini ya kokotisa kimia na est ya République démocratique du Congo et surtout que Joao Lourenço yende azaki chargé ya konotifier ba rebelle ya M23 pona kotika ba désordre o baza kosala na est na ba date prévue mais eto samakate. Après koyamba na aéroport président Tshisekedi akendaki na palais présidentiel de la Cidado et si kawapi Joao Lourenço azaki koyamba na maboko polele kitoko avec impact na idéologie. Basololaki masolo bango pendant 2 heures en coulisses donc sans caméra. Ya mingi ezalaki kaka pona koluka cesser le feu peut imposer ba rebelle M23 ya kotika mabele ya République démocratique du Congo. Yango lokola parlement ya Angola bandima ki kotina 500 soldats selon ndenge Joao Lourenço asenga ki bango et senga ki fati akita kuna ba solola ki toko pour la faisabilité ya masolo yango eleka ki toko. Non seulement le processus de désengagement, de cesser le feu qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi auxquels j'ai fait allusion soient effectivement exécutés par le M23. Awa eza kosenga ke lokola mwana mboka Félix Tshilombo amipesi na souci ya koluka kokota kimia et surtout que yende aza garant de la nation ba mécanisme ezala vraiment doublé pour congolais azwa kimia pe esenga ko vivre na mabele na epo kotala ndenge théâtre bitumba oyo sale makuna na partie est ya Congo entre ba armée congolaise pe ba rebelle ya M23 oyo soutenu par les Rwandais et eza ko bomisa ba congolais pe esilisi bango kimia yango esengeli boye bake kokoma ya mwana mboka Félix Tshilombo kuna na kati ya Angola ba congolais o bazala kuna bango kutu balela kimiki liboso ya mwana mboka Tshisekedi po aluka vraiment solution ezala kitoko ndenge kaka eza kosenga biso magazine Bonda Ekolo tobetika monda po dossier oyo c'est vraiment solution et monana. Ba responsable dynamique ya ba leader politique et communautaire ya Grande Orientale ba pesa ki Félix Antoine Tshisekedi $100 000 pour la caution na ye ya candidature présidentielle ya décembre 2023. Mwana Congo yeba ke na tango mingi baza kolela pongi boyeba ke depa basanza eza ko kende peseni azaka ka kobongisa po ba élection ezala la date prévue avec impact na idéologie nenge kaka eza ko bongama boyeba ke na audience na ye oyo ayambaki ba représentant ya dynamique ya ba leader politique ya communauté ya Grande Orientale. Mana mboka Félix Tshisekedi azwaki enveloppe ya 235 millions de francs congolais comme caution pour la candidature ya présidentielle 2023. Na ba échange na bango ba ressortissant ba province ya Ouele, Baouele, Ituri pe na Chopo, ba lobela ki chef d'état ba problème oyo eza lié na développement ya Grande Orientale. Parmi yango likambo ya sécurité na ya infrastructure, pe quelques problèmes ya économie. Nanga monaye, selon presse présidentielle, mokozi ya mboka alakisi bango programme de développement ya 45 territoires oyo eza considéré comme solution ya ba problème nyonso balobaki. Il faut boyeba ke mikolo eleki na forum politique oyo esalemaki na Kinshasa dynamique ya ba leader politique pe communautaire ya Grande Orientale basalaki collecte de fonds pour la soutenir la candidature Félix la présidentielle ya décembre oyo eza koya yo oza kolala ikeba ngongozo kolala
kuna depa baza ko bonga de manière que ba élection oya 2023 balonga etuma yango toza ko talela pour dossier oya seli ezaloni ya suivre yango to betisika mbonda. Colonel Justin Mousseya akitaki na quartier Mongata na commune ya Maluku pour na ko vérifier sur insécurité na conflit oyo eza koleka kuna bolanda. Na cadre ya insécurité oyo eza koleka na commune ya Maluku awa na Kinshasa, le numéro 1 de la sécurité à Tchangoudé, le colonel Justin Mousseya a salaki ronde na ya descente sur le terrain pour na komona ki moname so kakandenge balobaka accompagné na ba reporter ya mbona école magazine d'actualité babandaki na menkao mbakana pe akomaki na Mongata esika oyo bulu yeke ekoti makasi mikolo oyo kutu population basiba kima na bango bandako pona kobanga kaka conflit oyo balekolosu bateke na bayaka et surtout que batu baza kokufa ya trop. Komona présence ya collège Justin oyo azali numéro 1 ya Tchangoudé na cadre ya sécurité. Quelques personnes oyo bazalaki wana boyo kandenge babetsaki mbonda. Ba koto oyo eza babi conflit entre bayaka na bateke. Muyaka na muteke baza eloko moko. Po bayaka babali bateke babali bayaka. Siko eloko ezoka musabiso babi bawela mabele. Ndeto mitu na mabele eza ya nzambe ubi eza ya bato mokili. Siko pourquoi mutu moko o ba benga neti kianfu. Soka koti koto o aketi akimya ko bimana ye ba okata batu la désordre ba para ba perdre bana donc kito côté classe kufi misale kufi to saboter nyonso to na kimya te bayaka siko to aliboso ayaki alobi keno to tia kimya malgré ça ba désordre entre bateke na bayaka ye muto ye bongo ba baza ba chef alors on a problème wana ye ake chape na sekula deka zongi boyo na sima désordre de côté akompipe awa deka ayaki awa désordre de côté awa petit kutu même grande scène ngari on le Marguerite moi c'est chef Mongata ancien chef abetaki ye azana donc azoka passe ko na minute azana hôpital abeti pe mwana nkasanga ye en qualité na ye ya numéro 1 en matière de sécurité ya district ya Tchangoudé. Mwana mboka Justin Mousseya akwa kotika bango bongo te ça pour autant a lancé message moko ya kimia et ko permettre population ba kima ba ko kakozonga na bisika na bango. Non merci pour na mutuna. Komoni makambo ezaki na kwabutu. To bandeko la kwabutu. Si est contaminé biso. Yoko est contaminé biso moni monga tezaka na batebele. Bato bakimi parce que climat moko ya psychose s'installer. Babi bayaka bakoya koboma kasi bayaka bazali babi non bateke bakoya koboma alors nous on devrait venir na ba service nyos na commandant na ya koto pour to meka ko rassurer to so la peine chef to rassurer chef que les chefs comprennent que biso toza pour sécuriser tout le monde oza moyaka oza moteke muluba oza l'étranger au Vandiao. Nous avons le devoir de vous sécuriser. C'est pourquoi tu es là. Awa tokosenga kaka na bakozi ya mboka boyeba ke Mongata ezala kati ya commune ya Maluku awa na ville province ya Kinshasa donc koyeba ke mboka wana soki baza kosala misala te pe bato makimi biloko la Kinshasa ekokoma cher makasi yango kutu botala même saka makala lelo ekomi 65 000 francs eloko ezala na 25 000 francs kaka likolo ba désordre oyo ezosala na plateau de bateke tokosenga kaka boluka solution mo papa ya ba dossier oyo po ata soki Mongata lelo ekomi mabe boyeba ke eko pénaliser même entrée na sortie à province ya Kwango po Kinshasa to be Kwango balia kitoko yango to seka ba cause beaucoup de dossier au problème oyo les vraiment à suivre to betisika mbonda. Parti politique Action pour un Congo nouveau ACN Mukuse ba installé qui ba interfédéral na bango na district ya Funa 4 na Selembao allant de wa pour un commentaire. Et Salemaki avec impact et idéologie, Mona Congo, tout dans Nini. Installation, il y a interfédéraux, il y a parti Action pour un Congo nouveau, ACN na Mokuse, Oyo et Kumbamaka, na honorable sénateur Célestin Vunabandi. Nyoso et Salemaki, na commune à Selembao, mingi na district ya Funa 4, wapi epai autorité oya Sibiville province ya Kinshasa
ayaki ko installé officiellement mwana mboka Théo Kanyata comme président fédéral à cause de la secondaire la mwana mboka Brandon Konga oyo azali leader ya quartier Mayindi po balula ye balinga na motema moko Brandon Konga mwana malamu oyo bayaki ebele population de bozomo na boye kaka pona koyamba mwana mboka Brandon Konga et surtout bayeba ke ezalaki installation ya kokomisa ye comme premier vice-président et salemaki kaka nde tozokoloba avec impact na idéologie ndenge kaka bomoni population oyo na bureau oyo ya ville province Kinshasa ndenge nini bavalisi bureau na bango. Brandon Konga oyo azali leader incontestable ya quartier Mayingi awa na Selembao ba mama balingaka ye ba papa ba ndeko po bayebi ke azali mwana moko très social kutu asala ba makambo ya ndenge na ndenge tilelo azako continuer toujours koluka développement ya quartier Mayindi oyo ezali awa la commune ya Selembao yango esengaki kelelo oyo aleta bokonzi na avec impact na idéologie yango omoni quartier mobimba ba accompagner kitoko pe cérémonie et salami avec impact na idéologie nasuka ya masolo boyoka bino mokondeni mbonda ebetamaki biso action pour un Congo nouveau oyo kambami na mwana mboka honorable sénateur Célestin Vunabandi et kitaki awa na Selembao na district ya Funa 4 pona ko vandisa na bokonzi mwana ya mboka Théo Kadiata comme étant président fédéral ya parti politique na biso awa na mabele oyo yango lelo ezaki mokolo moko ya monene pona biso toza ko continuer toujours ko installer ba président fédéraux na ville ya Kinshasa lelo ezalaki mokolo ya Funa 4 et l'équipe malam yango totondi botondi ba mama ba papa pe ba jeune nyonso tu ya ACN awa na Selembao topesi bango merci mingi pour la sensibilisation. Mwana mboka Brandon Konga oyo bana Selembao mobimba balinga kae avec impact na idéologie aloba te po azwa zéro boyo kanera nini liboso ya caméra ya mbonda ekolo baleka yezu po tolula vérité ya kimona meso ndenge nini abesaki mbonda pamba te esengaki na biso tolakisa quand même qu'on a une force kozala force wana ezalaka na maloba te ezala na barezo te biso en tant que bana ya Selembao ya solo tolengaki lelo adhésion na biso na parti ACN ezala au vu et au-dessus de tout le monde surtout de la population pona koyebisa bango ke tozali awa tovandaka awa pe tokozala awa oyo ezali ebandeli. Nous remercions sincèrement le président Sinaï, Ouazali Mokonzi, il y a la province de Kinshasa, il y a parti ACN, et puis son excellence le sénateur Célestin Vunabandi, Oyandimi Kopé Sabiso, élan pour encourager Ngai en tant qu'Elenge, na continuer na vision de la politique. Je vous dis, ezali pambate, ezali pe facilité de voir un sénateur mettre sa vision, sa confiance en un jeune. Na niveau na biso, c'est pour montrer que ezali na ba oyo bazali na kati ya ba commune, ba netant ba jeune, bazali ko bunda pour na ba quartier na bango, pe pour na développement ya jeunesse. Yaboye esali kitoko makasi awa mwana mboka Brandon Konga elongo na titulaire na ye bandimi kokumba action pour un Congo nouveau à la commune de Selembao. Toyebi ke masolo kotambola kitoko et surtout que na quartier Mayindi ba sepeli makasi po ba moni mwana mboka Brandon Konga ndenge nini azui vraiment autorité ya kokumba la quartier na bango yango biso magazine monda ekolo topesi kaka mokako soir. Ko voyager partout na mokili et comment nango kitoko na impact na idéologie pour quick travel visa asimba na ye masolo bolanda. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa
oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke. Passeport, vous en avez voyager au kende poto, au kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Population ya quartier Mayindi na Selemba bapesaki ba témoignage ya kitoko pona Brandon Konga Bolanda. Kaka ndenge basakalaki elongo boye esalaki kitoko de Congo yebake soki ozalaka vraiment mwana solo yebongaka ozala ba témoignage ya kitoko na quartier na yango. Population oyo bayaki ko assister Brandon Konga, le leader incontestable ya Selembao oyo bana Mayindi balule na motema moko bino moko boyo katango akomaki état fédéral adjoint ya district ya Funa 4 ya Selembao. Ndengeli ba mama ba papa ba besaki bonda pona ko pesa témoignage na yeke azaka mwana ya kitoko mwana malamu. Nga to témoigner pas seulement soki moto akufi. Na yebike na kati na quartier na biso ya Mayimbi tozaki na difficulté ya courant. Tozaki na courant oyo ebandaki ko servir bato oyo bazaki na niveau ya prince, mais na côté ya niveau ya terrain courant ezaki na difficulté makasi. Nazo témoigner mwana na biso oya kozala député mokolo lobi a facilita na kati na Mayimbi azwa courage ya kokende na kati na ba télévision tout justement na kati na le peuple parle alobelaki makambo ya courant ya cabine ya C tout justement na terrain lelo tozomona na terrain bato nyonso tina se baza na courant. Za mwana malamu na kata quartier toyeba ekala kino kokola na ete azokola toyebi comportement ya mwana azana komikitisa aza respect alo lendo te yango moni ba mame belé bandimi kotika misala na bango koya kotia mwana na biso maboko. Aza mwana malamu soki alali libanda omona aso ba criminel ba koti abanduko beta ba siffler batnos balamuki nde ba criminel bayaka sute akimisi bango na Mayimbi aza mwana malamu do bandele yoti lobi aseka za kanda na mutute.
mais komona bazolala libanda na baninga na ye lokola azope banimero na biso batelefone komona bengi koto bobima deja mayimbu mobimba elingani papa butu mobimba wana kobengana kaka bamiyibi kobengana bamiyibi ye azolala kaka libanda na baninga na ye azopesa biso bacourage vraiment en tout cas toza kosepela mingi epai ya mwana oyo soki akontinue kaka boye namoni ke mboka ekozala malamu tokozenga ntango ozalaka lider ebongi mpe esika ovandaka témoignage ezala malamu bo ambwate bakomportement bandol konga mpo yango nde ekosala toluka développement ya kongo ya lobi biso a makasi mbonda ekolo tobete mpe ka mbonda mpe tofulie mokako swa. Le révérend pasteur évangélique international Mike Pakia, visionnaire, il y a Église Baptiste de l'Esprit de Vérité. Bazalaki bongo na prière, il y a Kafu pona kosenga Kimia Ekota na Est République démocratique du Congo Botala. Ndeko ya Congo yebake na tango oyo mingi bozo kolala pongi me basala nzambe ya tongo oya solo bazo kosala kuma musala elongola bandimi na bango koluka ndenge nini ya kosenga na nzambe po kimia ekota la partie ya Est oyo eza menacé na ba rebelle ya F23 soutenu par les Rwandais. Yango Église Baptiste de l'Esprit de Vérité et Bève de Mokuse oyo ekumamaka la révérend apôtre pasteur évangéliste international Maipakia basangalaki mokolo ya dimanche 19 mars na siège na bango oyo eza la commune ya Matete des bonhommes 16e rue na quartier de Marais pona kosambela sur likambo ya sécurité oyo eza kobeta la partie est ya République démocratique du Congo pe kosenga na nzambe apesa FRDC makasi ya kolonga etumba oyo apesa bakonzi mayele ya koluka ndenge nini nyonso ekosila na kimia nyonso esalemaki avec impact pe idéologie oyo bazalaki bango nyonso concentré na kwa Jésus-Christ pe kosenga makila na ye esopana de manière que kimia ekota na bisika tu congolais azali kaka nde bozomona na ba image oyo. Tellement que Mosali Yankolo oyo atona ba onction na ndenge aventure te le révérend apôtre évangéliste international Maipakia yemoko amikotisaki mobimba kaka mpona koluka elongi ya nzambe yango tango biso magazine monda ekolo baleka yezu po tolula vérité lokola tozalaki wana boyo kandenge nini mosali ya nkolo Maipakia abetisaki mbonda. Bon, église na biso ezali église baptiste l'esprit de vérité. Parce que Jean 4 23 24 nous avons alobaki les vrais adorateurs adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Alors na culte ya lelo ezalaki consacré mpo ya kobondela na ntina na bitumba na est na baprovince Ituri mpe ya Nord Kivu bitumba oyo ezali kongala kuna yango tobimiti bayana na croix elanga croix komona ndenge baipiaki ya mosali ya nkolo ya solosolo oyo tona ba onction ndenge nini basangalaki na église ebomba mpo na koluka elongi ya nzambe na likambo oyo etali insécurité na este tokomi kosenga mpe na bino bapaster ya nzingazinga oyo bomesala kotambola partout boluka korejoindre ye elongo bosangana de manière que prière na bino nzambe ayoka parce que mwana mboka le révérend pasteur Maipakia ye vraiment alalaka na nzambe mpe toyebi ke prière nde eloko basanganaki basali boye en tout cas nzambe akosi likambo kongo na motema moko to rejoindre ye biso tout elongo de manière que récite ekotala makambo oyo etali désordre esambela kati ya partie est ya Congo yango tobetisika mbonda mpona nini boyende rubrique oyo esepesaka bino bolanda nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko biloko ezomata biso moko tozobobana mpona nini mokonzi ya sika tozobomana tozomatisa biso moko tozobomana mpona nini eloko nakosomba ngo ata na 15 000 francs na 15 000 wana na ye na tie na se nakoteka ngo 16 000 wana ezomonana te 15
2500 ezomonaka te okende kosomba to dollar likolo papa tosouffrir makasi tozosouffrir moyen wa koloba eza te tokomi kolela nzala na bana biloko ezomata chaque jour papa tosouffrir boyokela mawa papa tosouffrir papa na ngai moyen wa koloba eza te papa soyeba te mpona nini na mboka oyo mbongo ekitaka te kaka komata na komata tozoyeba te eza nini mboka pasi tozosouffrir tomona pasi bozomona te nde tosouffrir botalela biso na makambo oyo tozosouffrir mboka na biso moko tokomi konyokwama boye lokola baétranger tosali nini caricature ya lelo jeisi jemba koko tiritiri abongiseli biso nini tolanda ndeko Kongo soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona makambu ekoma ko changer depuis tongo tunanga eza nini bana mibali mingi bakoma na bango ba pede pe basi mingi bakoma ba lesbienne likolobake mibali bakoma kobalaka baninga na bango mibali pe basi kobalaka baninga na bango basi ekoma kosala pasi toyebi te comportement oyo tokoma kokopia ba occidentaux nde yango esala mabe me na mokolo lelo oyo ebembe ekweyaki na quartier esika wapi ya maria azalaka mpo ya maria azalaka pede lelo ya maria akufi epesi desordre makasi mpo bazoyeba te bakolakisa ye costume to mpe voile boyoka bino moko leli population eza koloba ya maria akufi mobulu ekoti na matanga affaire nini boye il faut changer la main, logique et tout ça ma quoi. Voilà c'est ça. Non, ye azali mobali, ala ta folle pona nini. Tala père Kebe, oebite ke Maria zaki muninga na biso zaki pede. Epesi pasi komona ndenge bulu yeke mbutu mobulu ekoti na kadra koluka elamba nini bakolatisa ya Maria suka ya Maria ye wana na cercueil wo tellement suku me bapede lekaki ya trop tala ya Maria suka na voile na kati ya cercueil esali somo balatisi mwana mobali voile mpo nini na bomoi na ye azalaki pede yango le petit mikendo mokonzi ya masolo depa epai ya le grand maître yokanela nini ayebisi le grand koko ve donc lokola azalaki pede veut dire akomi nzele le banano ve te petit ye abotamaki mobali donc akokufa kaka mobali na miso ya nzambe batika biloko wana bazali kosala ya boye esali pasi yango le grand maître le vieille moko alobi ya Maria malgré azalaki pede me abotamaki mobali akokufa kaka mobali mpo makambo oyo balati bavoi na miso ya nzambe esali kitoko te mpo babimisaka kaka mwasi yango toyebaka kotambwisama na mokili soki obotama mobali zala mobali kobikomisa kipede boye esalaka kitoko te biso magazine mona ekolo tobetika mbonda fiance pe fidélité bopesa biso kana mikolo nyonso magazine na biso mbonda ekolo pesaka bino ba information ya solo pe d'actualité bobo santé surtout pour na s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso mbonda ya ekolo officiel pe pour na bino so boza poso bolexe ba sport publicitaire na bino ba mariage ba anniversaire na priya malamu bobenga biso numéro eza affiché na se ya ba écran na bino na sima ya caméra tozaki na Office Samba pe na réalisation yemoko Idrine Mateta chef d'édition mokolo ya lelo yemoko DG Alain Dewa na bosanité Richard Mbaya mobali kitoko pesa Rive Mbombo tokutana mikolo oyo ezali koya